mbutu ekoti pasi pe mawa kande tolobaka biso moko la famille pasi pe mawa makambo pasi makambo kubanga makambo pe ya somo ezala batu mosusu na mokili oyo surtout na kilelo oyo babangaka lisusu kobebisa réputation ya mutu te ozala musala nzambe ozala musala nzambe te soki balingi baya kosambwisa yo bakoya penza na pete nyonso mais eza na baninga mosusu to bandeko na biso mosusu bazalaka makambo nyonso aosala aotalela pe ndeko na ye alobi ke soki nasali boye to nalobi boye eske soki ayoki yango akoyoka bien to akoyoka bien te na kote ka ndenge boyebi bandeko na nga na kote ya mama na biso Laure Mbongo ebele ya baprofesi ebimi ebele ya makambo bandeko na nga ebimi ebele ya biloba ebimi bato ebele balobi ebele pona mama na biso Laure Mbongo bandeko na nga eosala pasi na motema Mama 2024 Gavker to yelibino solution pona ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba makambo moko ya kitoko Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien Gavker ayeli bino ba ma solution kande tolobaka ya kitoko na Gavker bika na yo libela olinga te na Gavker okobika na yo libela na système moko ya bien pona bandeko na biso oyo bazana problème ya mutu etungisaka bango ezana bandeko mosusu omona mosusu azoyoka neti kolemba neti kokweya mwanzoto na ye makambo ezotambola lisusu bien ezala papa ezala mama en tout cas Gavker ayeli bino lobiko na système moko ya bien benga Gavker na lombangu nyonso ozwa lobiko na yo na ndenge ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino mama na biso Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo aza moko ya ba musicienne gospel ayembelaka nzambe abando yembela nzambe depuis kala. Donc ministère na ye eza ministère ya lilote eza ministère moko ya kala batu o penza bayeba nzambe basimba nzambe batambola penza na nzambe mama na biso Laure Mbongo aza parmi batu wana mama Laure Mbongo aza na témoignage ya makasi na nzela ya nzambe aza mutu moko oyo lelo soki mutu abandi makambo ya koyemba sika neti ba sœur na biso Eunice Manyanga batu wana normalement il faut balandaka likolo ya mama na biso Laure Mbongo parce que mama oyo aleka penza na ba moment moko pas possible mais
comme abando lukanzambe ya solo yango sali keno ti lelo oyo mama na biso zalaka toujours na biso ti lelo a continue na ye osalela nzambe nini esali keno lelo to ya kobeta masolo bandeko ebele ya bato tolanda prophétie d'ailleurs prophétie yango na tiaki yango chez Étoile Ines TV ebele ya bato bayoka yango prophétie wana elukeli makambo ebele na communauté congolaise yango bandeko nanga kandenge ezalaka na kotiela bino mwa audio bokoyoka bino moko et après audio wana nde tokozonga tosala analyse na biso avant na tiela bino audio ya mama na biso Laure Mbongo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bato nyonso ya sika toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na yeko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso chaîne moko kitoko je m'excuse chaîne moko ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi bambote na yemoko mama Lisi Pito Pito ya balisi sage femme to femme sage na système moko ya Torgos bambote na madame Madrine Mafuta bambote nanga na madame Judith Diampovis alobi mama Étoiline obwaki ngai na bwaki yote ma chérie toza na yo kaka mlongo moko to tambola kaka tina suka bambote na mama Eugénie Zemanga bambote kandenge zalaka na balandi nyonso oyo balila bisonga pe na lila bino fort na système moko ka ya Torgos voilà. Lelo mama na biso Laure Mbongo alobi turo ya kovanda kimia te ye pe il faut aya kobakisa mwa liloba na ye alors bandeko nanga makambo eza somo kande na lobakanga moko na communauté na biso ezaka pasi communauté na biso bato ebele bakipaka lisusu te olela te e osala yo pasi e osala yo pasi te bato mosusu bakipaka te. Congolais, Congolaises, partout, Ozali Kotala Biso, Toyeli yo, offre oyo, Ezali Nakati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa Nakati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo Ezali Kitoko, Ezali na emplacement ya bien, Ezali plat, Ezali ba terrain oyo, Ezali na problème ata mon côté. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation la famille avant na tie la bino mama na biso Laure Mbongo ndenge azoloba ndenge azobimisa makambo kan ndenge boyebi ba mapango akoteka yango yo to sombaka ba mapango ngana lobaka toujours ezalaka toujours et encore malamu ko sombelaka bana na yo lupango sombaka lupango parce que ndenge toza boye mokili oyo eyaka toujours na makambo mokili oyo eyaka toujours somo mais soki bana na yo baza na mwa lupango moi futur na bango ekozala nango assuré na système moko ya kitoko. Voilà la famille nazotie la bino audio maloba ya mama na biso Laure Mbongo tolandango biso nyonso na bukebi et après na kozonga pona osala analyse kandenge tomesana kosala banalise na système moko ya kitoko. Toyoka la famille audio et on se retrouve juste après pour parler, pour dire le mensonge au nom de Jésus. Toyoka la famille.
que c'est la vérité, priez pour moi. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais qui sont passés pour prophétiser du mensonge au nom de Jésus. Boyoka. Alléluia. J'ai reçu une grâce de la part de Dieu. Amen. Je ne travaille pas avec ma force. Oui. Je travaille avec un corps céleste. Oh Jésus. J'ai 46 ans, mais je peux contourner le stade de martyr, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne travaille pas avec ma propre force, moi. C'est ça. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur a longola na katinanga, ils ont maladie, attention. C'est ça. Amen. Je vous ai dit, la seule fois où j'ai reçu ma attaque, et attention, c'est quand l'album Ma robe de gloire, ils ont perdu dans le studio. Imaginez la pour que famille. le diable vienne contrecarrer Moussala, n'a pas vivre en 2018. Dès le Et pour vous dire 2024. que ce n'était pas Dieu, c'était une attaque. Dès que j'ai enregistré dans ces attaques, Amen. pour que vie à mon ebika. Amen. Alléluia. Congolais, Totika Congolaises que nous kimotema sommes, mabe. changeons notre cœur. C'était une attaque. Dès que j'ai enregistré dans ces attaques, pour que vie à mon ebika. Alléluia. Congolais, Congolaises que nous sommes, changeons notre cœur. Changeons nos cœurs. Moi je pensais que nous Zoloba au nom de Jésus. Il le dit, même quand je parlerai les langues des hommes et des anges, sans la charité, Alléluia. Moi je pensais qu'une prophétesse ou un prophète pouvait passer pour l'Oloba. Assez c'est assez, le diable n'attaquera plus à l'église. Nous allons prier pour l'Ambo. Mais quelqu'un qui se tient debout, il reçoit bon ami ensemble, pour la Oloba, pour la déconnaître ensemble. Amen. Amen. Devant le peuple de Dieu. La grâce que le Seigneur m'a faite, quelqu'un se tient pour la Amen. Ceux qui vont dire là-bas, nous avons héritage. Et vous avez héritage, attention à prier. Alléluia. C'était Dieu. Il allait se glorifier dans ma campagne à Salana. Je ne suis pas forte. Je suis une femme faible. Amen. Mais qui tire sa force dans le rocher des âges. Ma force couche la troisième de ma maman, destinée à partir et à mourir de le bazar. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et je ne partirai pas la volonté à mon Dieu. C'est ça. Je ne partirai pas la volonté à mon Dieu. Tous ceux qui ont cherché la tête de l'homme sont partis. Ils m'ont laissé. Alléluia. Je me lève à 3 h du matin pour chercher Dieu. Amen, amen. Réseaux sociaux je sais pas. J'ai grandi dans Bolingo, dans l'éducation, moi sur Boyebi. Moi, les réseaux sociaux m'ont donné une autre mère, en dehors de ma mère. Par les réseaux sociaux. Alléluia. Alors, bien aimés, soyons en prière. Je vous ai dit ce jour-là. Et quand le Seigneur commençait à me parler pour me dire, je t'ai délivré la corne, il y a buffle, la corne, il y a taureau. Ce sont les cornes et les buffles. Je vous ai dit le mardi passé, pour déstabiliser son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Alors que moi je suis en train de servir le Seigneur, va publier déjà que leur bongo est entre. C'est vous qui êtes entre la vie ou la mort. Ceux qui vont vous donner la moitié, vous aurez affaire à mon Dieu. Amen. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 16 ans. Mais il qui me quitte. Amen. Un jour j'ai dit à une femme, oh le Baranana, je donnerai tout pour que tu trembles. Je lui ai dit, si mon élève vient de toi, Mikala. Alléluia. Je ne réponds pas aux provocations. Je ne réponds pas.
j'ai grandi dans l'éducation, il y a au Pambola. Au salon de Salata, peut-être tu ne le feras jamais. Le mardi, j'étais dans la rue pour gagner les âmes. Le Seigneur va se souvenir. Même de toutes ces vies qui sont sauvées à travers les chansons de l'homme Bongo. Le Seigneur va se souvenir. Amen. Il va me mettre à point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Amen. Il ne sommeillera point. Voilà la famille. Nabandi ebele abatutolandi. Toyoki mama nabiso Lor Mbongo. Ndenge alobi la famille. Témoignage eza ebele. To message à mama Lor Mbongo eza mulai. Na kati yango kaka ndenge boyebi pona koya kosala mwa analyse. Ezo sala pasi na communauté na biso congolaise parce que tozo lingana te. Tozana bolingo te. Tolingi kaka moninga koya. Yango kaka autre linga. S'il vous plaît, bino ba prophète na ba prophétesse ya ba réseaux sociaux. S'il vous plaît, na yeko senga na bino s'il vous plaît. Botika basala nzambe kimia ba vanda. Bino bozo kota na ba réseaux sociaux. Ba but na bino. To ba objectif. Ezaki bozwa mbongo, botalima, batuba yoka bino, batuba yeba bino. Nzambe na biso, azalaka nzambe moko ya ordre. Nzambe na biso soki apesi message epa ya prophète na yeto prophétesse. Eyaka pona kosambwisa moto te. Mais soki moto azoya na message na nzela ya koloba keno aya kosambwisa musala nzambe. Wana za musala nzambe te. Je me rappelle tango pe na salaki émission ya prophétie yango na lobaki yango. Na lobi pourquoi ne pas kokendo mona mama Rose, mama Lor Mbongo plutôt. So que zui message à mama Lor Mbongo. Quand na chaîne o kotaki parce que neti babiso to sala ka be émission, so ki muto a zui message ya musala nzambe. Neti nga personnellement na recommandaka batu. Benga ye yo moko solola na ye na boyi nanga koya kosambwisa musala nzambe na chaîne nanga te. Na lubaka bongo. Soit na konsiera mutu. Luka numéro na ye o benga bo solola. Soki pe alobi non kasi pesanga numéro na ye na solola neti babiso oyo tozalaka permis te ya kopesa ba numéro abatu te. Toyebi ke na ba place mosusu basengaka ba mbongo mais biso leti ngai moto soki apesi nga numéro na ye to moto soki na sololi na ye. En tout cas nakoki jamais kozwa numéro na ye na bando panzango. Nazalaka bongo te. Ozana message à moto. Surtout ba message oyo ke non il faut bongola mutema à se repentir ba biloko bongo oya kolobango na ba réseaux sociaux. Ba mosusu pe na minute to oloba mama na biso azo kufa na tension. Bandeko botika. Yango bo mona ta soki bopozaki ba prophète ya solo to ba prophétesse ya solo bato ba robano mona bino ke non bosambelaka na bino nzambe te boza bato lokuta ezalaka bongo totika. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, Ezali Nakati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa Nakati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo Ezali Kitoko, Ezali na emplacement ya bien, Ezali plat, Ezali ba terrain oyo, Ezali na problème ata mon côté. Andeko na biso Zali Kota la biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali côté kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.